Allô, bonjour na bande nyonso oyo bazwi lisusu opportunité ya kokutana ndeko na bango Henri Condé accompagné de Andrea Condé. Tepesi nzambe merci parce que yende mobateli yende oyo abongi na nkembo. To ye lisusu vendredi ya lelo parce que ezali mesano te ezaka faveur mokonzi apesi biso. To proclamer oyo ya ye gloire. Mais biso banani tolobaka toujours kaka ba PSG les pécheurs sauvés par grâce basumuki o babikisami na ngolu sinners saved by grace nde yango ya biso identité, rien de plus awa rien de moins nde toye libuso ce grand roi avec crainte même et tremblement tobondeli nzambe totondi yo mokonzi parce que musu lokola yo azate aotikala jamais kozala yo nde obateli biso na journée to yesus moment onkolo équipé biso toloba pour la gloire na yo oyo mpe bakoyoka nkolo oza capable ya kopréparer mitema afin qu'il recevoir la bonne semence oyo eza baloba na yo sunga biso tomimisi représente yo te toreprésente oyo mabe te nkolo toloba oyo ezali maloba na yo mpona yo nde obongi na nkembo nde boye tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Amen. Voilà. Bienvenue sur Toyekola, Makomi et Santu Elongo. Toloba toujours Toyekola parce que na biso moko pe na kati. Toko yekola Makomi et Santu. Voilà. Toujours continuer kaka bon moko. Toloba ki l'unicité de Dieu. Yeah. Et on toujours continuer. Avant to kota na doctrine ya Trinité, toujours ngana ko expliquer sur l'unicité ya Nzambe. Pour te comprendre que Henri Nanga to croyaka à un seul Dieu. To croyaka na trois dieux. Non. Un seul Dieu. Donc, toujours continuer le livre ya Romains chapitre 3, verset 30. Arrêtez la biso. Romains chapitre 3, verset 30. Romains chapitre 3, verset 30. Le Bible. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Amen. Amen. Donc, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Pas plusieurs dieux. Non. Donc, et sa croyance moko absolument nécessaire compte tenu de ce que signifie être Dieu. Paul a lobby dans Romains chapitre 11, verset 36. A lobby, tout vient de lui, par lui et pour lui. C'est de lui, par lui et pour lui qui sont toutes choses. Okay. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Donc, oyonde la kisi kozala nzambe. Donc, ekoki kozala na nzambe mi balete. Non. Ce qui sens même ya kozala nzambe, eza ke azala la source ultime de tout ce qui est. Il ne peut y en avoir qu'un. Un seul Dieu. Donc, deux êtres bako quitter kozala tous deux la source ultime de toutes choses. Non. Moko kozala la source ultime de l'autre. Et donc, un seul serait Dieu. Donc, Okay. ou bien, le deux, kozala également ultime. Et moko te kozala la source de toutes choses. Et donc, Dieu non plus. Donc, selon définition, il y a Paul Autotukotan en Romains chapitre 3, verset 30. Yeah. Donc, bandeko, il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur et le soutien de tout ce qui est en dehors de Dieu. Voilà. Donc, et ça vraiment pertinente. Donc, pertinent, dans la religion est belle, mais on a pris un exemple la religion moko kaka. Ya on la lobby na bandeli, et ça vraiment triste, pertinent ya koyeba ke moko ya ba religion na mokili, et ça religion moko na Inde, na kombo ya Sikh. Donc, comment mi S-I-K-H. Et ça situé principalement na Punjab, na Punjab, na nord ya Inde. Ok. Et Sikh baza ba monothéiste. Ok. Nzambe moko. Yeah. Monothéiste, hein? Monothéiste nzambe Non, moko. so baza ba polythéiste. Ok. Yeah, limbisanga, polythéiste. Donc, et ça clair que baza heureux na religion na bango. Donc, pour na bango, oh, c'est important. Et ça cause un homme gentil et de se soucier aux gens. Et pour na bango, nzambe akoki kozala un ou akoki kozala plusieurs. Et ba tu belé ba hindus,
beaucoup na pesa na Inde, ba chinois, do ba bouddhiste, ba koko na biso avant civilisation et en Afrique. Et beaucoup même na temps oyo, les athées même, liste eza ebele. Certains d'entre eux croiront d'une manière clarté, précipitée qu'il y a plusieurs dieux, et okoki ko choisir oyo lingi. Donc, variété, choix, eza ebele. Banzambe ya bakoko na biso, banzambe ya ba noir, donc eza ebele. Yo sa choix na yo. Donc, oyo eza important, eza ke, ozala sincère et bon. Donc, zano banzambe ebele ya problème ite, mais oyo eza ya motuya, ezala ke mutu azala sincère, pi azala mutu malamu. Et batu mususu bandimaka ke, le Dieu unique est si indéfini que akoki kozala koni à travers presque toutes les idées à son sujet. Donc, ça vraiment bon côté. Donc, dès qu'on raisonne, ndenge pe azali. Ndenge yo, donc, selon raisonne nzambe nanga aza modèle yo, aza pendenge ka lobeli wana. C'est un peu ça. Et ba idée belé batu aza na yango sur nzambe. O isa biblique te. Eza vrai te. Ma bêche, wana tu comme siko idolâtrie osali nzambe na ndenge na yo ndenge lobaka na biso ba congolais tuyemba ba nzambe ya songa mbeli nzambe boye nzambe Congo le plan de Dieu pour le Congo donc to créer plan na biso to créer nzambe na biso na ndenge na biso to sambelela ndenge na biso nde place mawezali faut te beloko moko isa très clair tout ça makambo très clair. Donc, notre foi, peut-être parce que la foi c'est un don. Donc, la foi qui nous est donnée par Dieu, et ça dit que ça la foi nabiso, tu vas placer cette foi-là au seul vrai Dieu. Au seul vrai Dieu. Pourquoi tu dis qu'il y a le seul vrai Dieu? Parce qu'il s'est révélé. C'est-à-dire que c'est là qui caché, la révélation est là qui si quelque chose qui caché, en anglais, vous avez concealed, de comme dévoilé. Nzamba s'est dévoilé à mi bimi sito yebaye en la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, tout le monde a vu Adam, création, et l'équité, tout le monde, dans chaque génération, c'est le même plan. Nzamba s'est révélé à l'ingi mutwa yebaye, afin que mutu azala na communion na ye. Et ce que révélation wana et na bandenge belé na ba prophète lobaki ti et que se concrétiser na nzambe kolata nzoto à la personne de Jésus-Christ. Donc awa tozo considérer que ba religion nyonso eza ego, OK non et puis eza vrai, ils sont capables de sauver. Non, nous ne considérons pas ces choses. Le salut est en aucun notre nom. Ndona ngamuka tindelenga hii video moko boy na Afrique mutu mwa bana kolobela sik c'est mot là aucun il a dit c'est nul non existant ezate donc c'est non existant nul. Donc quand on parlait par exemple de la condamnation, on pourrait dire que non, il y a aucune condamnation par exemple, c'est-à-dire il y a nul, zéro, il est comme que ça on a été condamné. Et na c'est pas là qui n'a pas parti wana. Donc, à tozo lobake, Nzambe a permettre to yebaye kaka à la personne de Jésus-Christ. Côté ça exclusif. Et c'est Jésus-Christ qui Emmanuel, Nzambe na mubona o moto. Parmi les hommes. Parmi les hommes. Yepe les sous azali encore incarnation ya maloba. La parole s'est faite chair. De temps en temps, nous voyons l'accomplissement de la parole dans la vie de Jésus-Christ. De tout ce monde, Christ n'a maloba naïe. Donc, la chrétienté, je dirais, c'est une foi missionnaire, je dirais, ou alors, ezali na ba fondation o esengi tolanda. Il faut toujours que tout ça clair awa toujours kende de gauche à droite toujours kenango clair koyeba ke la chrétienté ezali un seul chemin et puis ça ofele te eza tellement coûteux mais prix nyonso nzamba futi yango na ye moko donc
Et c'est oya, non, ponzambe a sauvé, ponzambe ndimangai. Je veux juste ajouter, moi, Moussala Moko Boye, son a quitté 2 fois par année na mangengenge, ce qui n'a généré 4 fois na année, son a quitté retraite, il y a 7 fois par année, donc na bagisi bloko mo mkimkiko, ndenzamba on demanga te, nyoso o esengeli mutu, azala accepté pa ya nzambe, nzamba asali yango en Christ, na yende révélation totale ya nzambe zali. Parce que Bible lobi en lui, Yesu nde azali accomplissement ou encore in him dwell the fullness of God bodily. En Christ nde habite toute la plénitude ya bonzambe na bonzoto. Ndona lingala ya makambo. Na ye kaka. Donc ce que koloba bongo lelo na monde au vivre le monde déchu, le monde de soumou ba traité d'arrogant, aux alliés présomptueux, aux alliés offensifs, aux ndimaka baningate wanzi yo kaka te. Deuxième volet oyo tozolo bla fondation ya la chrétienté ezali to chasus au clair awa ke ezali na bolingo nyonso to salango. Il y a qu'à faire savoir na batu que va faire confiance dans l'œuvre et l'unique Dieu. Et ça c'est c'est par amour qu'on le fait. C'est vrai, et puis ça au kanda, tout kayo, mais tout kayo te parce qu'on rappeler yo to salango pour que nous rappelions aux gens que au cause de banzamba imagination na yo et simbate. Yaka na le seul vrai. On papa. Ici, on ne parle pas de Montumalam. Ici, on parle que le seul chemin au Père, c'est au travers Christ. So, raté, kuna bolam na yo, ganga raté, que simba te. Na kabaka na ngana finga batu te, ezwa te, awa. So, pan. Ce que, eza unique, to le baki awa. Eza coûteux, eza unique, eza exclusif. Car kuna kote musu eza nango te kana Christ. Siko proposition ya foi oyo biso tozwi ezali évidence te, je dirais, ye biso moko to mibikisi. Non, tolobaki la foi c'est déjà don cadeau nzamba apesi yo. Ce que tu comme mibikisa, de faut poser la capacité ko produire foi ngona yo moko. Est-ce que koki? Rien. Poni, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, omi yoki yomoko, omi produire yomoko, et un sens de sympathie. L'objet de notre foi, c'est la personne de Jésus-Christ prêché. Vous avez pas géré. Donc, foi nabiso ezalaka, résultat, il y a proclamation de l'évangile. Ce qui place bokendaka kosangana, l'évangile n'est pas prêché, boko bina, boko beta ba shit, soki bolingi, ndengeza na ba soki ba place bosu ba kendaka le ba combo, c'est pas la peine comme tant on ce soir parce que on a déjà cité beaucoup de noms, c'est pas la peine. Ce qui l'évangile n'est pas prêché, il n'y a pas le salut. Exactement. Ari na kati tu kina otanga livre mo boye, ya ba missionnaire ba kina na Congo na 1900. Et ba prêcher et mutu moko boye azaki moko ya ba chef na ba village kaka na ba tribu ayebisi mundele wana azaki missionnaire moko ya Baptiste alobi abi mwana na ngai akomi soka ke kolia azwi maboko ne atie liboso ya miso na ye akagi miso apesi nzambe merci et alobi abi to yebaki te ke nzambe asali likolo pe na toyebaki nzambe oyo te toyebaki pete nani yango asali likolo pe na se e alobaki susu toyebaki te ke biloko nyonso tozala ngo na biloko toza kolia ewuti pa nzambe donc ba missionnaire wana bayeba otakisa bango bible bazotakisa bango évangile e bayo comprendre que wow bandeko na biso ba congolais tangu civilisation ezo ya ba minde bazo kende kuna na ba vrai missionnaire ba na ta colonisation ba vrai missionnaire ba ke wana ba prêcher musu alobi kutabi mais soki boyeba ki message ezali pona nini te boyaki avant
siko bato ebele déjà bakufi ba génération eleki nga kuna koyo mokolo nde na koyeba ye ye azokanisa eza too late eza trop tard mpona ye non l'évangile nde kaka alobi faut la prêcher la bible il faut la enseigner expliquer parce que expliquer na baide na biso te na baidéologie na biso te parce que la bible tolobaka toujours explique la bible pas de contradiction eza na bible c'est-à-dire nous avons besoin d'être prêchés la parole de Dieu l'évangile doit être prêché pour produire fruit pour produire nini pour produire la foi et la foi le salut. Et les salines des changements de vie. Voilà. Yeah. Donc, tu vois que awa, boko bina, na lobite ko bina eza mabe. Na lobite ko bina eza mabe. Mais to keba okanta ko bina yango prédication parce que comme ka o ma bina uta na lola. Yango ba ba ko bina neti ba kabundi soki mabundi walesa. Ba ko bina neti ba mutu mo soki mpoyi na sasa. Ils vont danser comme ça et puis tant à fungom no comme prêcher au recruter ko to pona fungom no ko na. Donc tous à la prida na makambwana. L'évangile doit être prêché pour que les salis aient à la produit. La foi est à la produit pour qu'il puisse rester les salis. Et puis, évidence dans notre monde, changement de vie. Okay? Troisième point, ils ont amplifié ils allaient trois différentes personnes, mais un être. Un. Ça veut dire que, en anglais, three person, but one being. One being. Un. Le Fils est Dieu. Le Père est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Nyonso wana baza moko. Autrement dit, même essence, même volonté. Même plan. Baza en accord. Uni. Moko izali. Donc, il y a une troisième implication. Il y a Dieu est un. Dieu est un. Dans Romain, toujours traité, il y a livre au Romain, avant, il y a comme driving force, livre à Romain. Surtout que dans le Romain, chapitre 3, 31, puisqu'il y a un seul Dieu. Ok, à conclure. Na liboso nango eza na moi phrase ebele. Mais est-ce que là conclure parce que nzamba zaka kamoko nde yepe a justifié par la foi. Autrement dit, l'évangile prêché parce qu'on dit manzambe wana nde aza capable à justifier, autrement dit de déclarer saint ba oyo baza basumbu neti ba Henri boy. A déclaré juste. A déclaré biso juste. Yeah. A déclaré biso justifié. Ya to mbenga ba PSG. Vous comprenez? Mais ndabango ba bizaka moko balete. Donc livre Romain concernant la divinité à Christ et sur le blapé la divinité du Saint-Esprit. Mais ça ne va pas chrétien parce que la base de la polythéiste était. Non. Tant que la divinité du Père, divinité du Saint-Esprit, divinité du Fils, et ça ne va être comme la polythéiste. Un seul Dieu, trois différentes personnes, mais Dieu, moko. Réconcilier nyonso na ye moko. Donc, nous, chrétiens, nous n'adorons pas deux ou trois dieux. Nous adorons un seul Dieu. Mais c'est que, au moyen du Père, au moyen du Fils, nul ne va au Père que par moi. Moko peut-être qu'il y a pas nangai, si le Père ne l'attire. Vous en parlez, chérie. Donc, mystère à Trinité, ok. Mystère à Trinité, ezali baku na ba religion ebele. Ezali baku na ba hindu, baku na ba musulman, baku na ba juif bango moko, mais aussi les baku pona ba gentil ou baza séculaire qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Et après les baku pona bango. Ba benga yo arrogant, n'est-ce pas? Ba benga arrogant. Donc il a toujours été. Donc c'est-à-dire Nzambe azalaka toujours pe azalaka kaka moko.
Mais ça surprenant il y a un seul vrai Dieu, mais contesté dans tous les coins. Parce que quand n'importe où on il y a un, mais trois différentes personnes, lobby quoi ça té. Ça ngoté. Donc Nzambe oaza trois différentes personnes mais un seul Dieu. Ça li banda la création. Donc azali coexister de l'éternité à l'éternité. Donc, et ça dans le sens où il y a qu'on repousser les petites pensées oyo et il y a qu'on dirait mais qui est-ce qui a créé Dieu? Dans notre raisonnement eza moi liboma koloba bongo parce que nzamba za mokeli aza libanda ya création aza libanda ya temps. Donc, et ça tout le baké non? Et ça dit que siffler na biso qu'on soit révélation ya nzambe au travers Jésus-Christ au moyen du Saint-Esprit. Donc, il y a trois choses. Révélation de Dieu en Jésus-Christ. Et, Jésus-Christ est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Père aussi est Dieu. Et il y a un seul Dieu, papa. Et moi, je rappelle bien, on comprend de l'autre. Pour Zabaza tellement moulé dedans. Na bongo ya biso to ko comprendre jamais. Nde yango esenga kondima na eza te ke obla eza foi moko aveugle. Non. Eza foi aveugle. Ba évidence union sur Zali. Donc même na jour à baptême na hier, au moins trois différentes personnes wana manifesté déjà. Donc oza la benga ngo mbata penza donc mo so beto mbata na misu quoi. De stade au 1000 étoiles. Est-ce mbata ndengo. Na zo ngo na buma. Zaki note peut-être. Qui tape na misu donc comprendre au moniti mukili baluki. Na benga oza penza mbata na ba religieux quoi. Comprendre. Et puis ce que tout en verset 30 tout en wana. Première étape verset 30. Dieu est un. Puisqu'il y a un seul Dieu. Merci. C'est la deuxième étape. Na oyo ezako lakisa biso ke Nzambe aza unique. Aza unique parce que notre unique Dieu a une seule façon de sauver les gens. Okay? Notre un seul Dieu aza la façon obe moko ya ko bikisa bato. To bengi yango la justification par la foi en Jésus-Christ seul. Okay? Na verset 3, na Romains chapitre 3 verset 30 wana, et le dit puisqu'il y a qu'un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Akonza bazaka moko na foi moko kaka wana ako justifier ba juif, ba biso ba gentil, na ba juif. Donc l'unicité de Dieu est liée à l'unicité de la manière dont il rend les gens justes na yemoko. Na volonté na yemoko. Yeah. Donc Dieu offre la bonne nouvelle na mutu po mutu nyonso azwa bolimbisi ya masumu. Po azala réconcilier na mokeli na ye. Et enfin, azwa la vie éternelle par la grâce seule, par la foi seule, à son Fils Jésus-Christ seul. Donc, dans les Saintes Écritures, Nzambe aza kolakisa biso pe aza koloba na biso ke il a déjà agi dans l'histoire. Oui. Il a déjà agi dans l'histoire pour enlever sa colère et pour enlever la culpabilité humaine. Ça, c'est en Christ. Yes. Ce que l'ingo ozwa ye comme votre trésor aimé et de confiance, à cause de la yo, c'est ça même l'amour de Dieu. Donc, chrétienté, et à kate ko soutenir, la chrétienté, et à kate chrétienté. Chrétienté, et à kate nangango na anglais. Christianity, et à kate ko soutenir ba système religieux. Na idée ya ko sepelisa Nzambe na sens ya kolongola nzela moko kaka ya lobiko pe ko remplacer yango na banzela ebele ya sali ko kanisa ke bolamu na yo ekobikisa yo sika na bakisa bolamu na nga ekobikisa nga chrétienté ya kolakisa biso bongo te non o sala ebele ya bolamu ou bien soki oza mutu malamu to mutu ya bato
nzambe kokanisa yo non mwasi moko bi aloba nanga kalanri sozo se rappeler na Bradford aloba nanga ke ye aza mutu malamu ye vraiment okelola aboye na oyo évangile nazomeka ko expliquer évangile abona ye abandi ko insister ke ya kokende na lola natunya me pour nini ayeba te ebele balobaka malamu mpona ye ye aza clair aloba abombaka aza hypocrite te c'est vrai aza pe hypocrite te ndenge nayebaki ye aza toujours mutu na bato aza wana mpona koede bato aza na mpona kosokipe na bana na ye ozokopa mais azodépendre na yango mutu moko tolobelaki mabe aza toujours mutu ya bato il y a qu'un seul Dieu et qu'un chemin vers le salut moka yeah un seul Dieu et chemin ezalaka moko vers le salut eza accompagné na déclaration moko ya bolimbisi ya masumu tes péchés sont pardonnés yesu alobi masumu na yo elimbisami mpona prouve bino bapharisien ke naza na pouvoir wana ya kolimbisa masumu alobi prends ton lit et marche donc eza kaka azolakisa bango ke nakoki osala yango yeah nakoki osala yango donc ozaka o te oyo naza na don de guérison papa telemisa koka tomona telemisa koka maloba na yo il faut ezala prouver na baaction donc le seul vrai Dieu asali nzela apesi pe opportunité asali pe opportunité afongoli nzela au prix de la vie de son fils il offre le pardon à toute personne librement et la joie éternelle na ba oyo bakosala confiance à son fils. Donc, moko ya nzambe elakisi qu'il y a qu'un seul chemin vers le salut. Non pas le chemin des œuvres, mais le chemin de la foi. Ok. Toza kotia confiance na ba œuvre parfaite ya nzambe ya Yesu. Et parce que eza nzela ya kondima, parce que eza nzela ya kondima, eza ko traverser ba barrière nyonso autobegi ethnique. Ba barrière nyonso politique, linguistique, même culturelle. Naza africaine. Henri. Érotique à la ko changer te. Je suis fière d'être africaine. Mais ba pensée na ngai, ba pensée na marche na ngai, na vie na ngai, y compris conduite na nga, eza renouvelée. Eza renouvelé. Na kolia fufu. Ok, olia. Na kolia kwanga. Na kolia safu. Makayabu. Pondu. Na kolia biloko wana. Angali ngaka ponda madesu na kolia yango na kosala liboke angulu. Na kosala biloko wana. Mais oyo nyonso eza ya culture na ngai. Oyo eza libanda ya makomi na kozwa parte. Naza déjà naza citoyenne na dans le il y a royaume céleste. Merci. Donc, na ko accepter te ba superstition liée à ma culture. Ya ko kanisa ke nganga. Ke kanisa ke nganga apesa ka vie. Donc, c'est-à-dire ngana croyaka ke vie nyonso ya mutu ezana ya banyama et vous pas nzambe, c'est Dieu qui donne la vie. Yenda za auteur ya vie na biso. Donc na kokuka te konzima ke nganga apesaka bana na kokuka te oyo akendaki na mai asali ba incantation asali bilo nyonso peseke na nganga apesaka bana te o mutu oyo apumbwaka non mutu apumbwaka te nzambe asali ndeke po ndeke apumbwe te balobi te kopumbwa ndenge babi bapumbwa na butu te yaka kopumbwa na butu ozalaka 23h. Bon, balabaka ona butu. Bon, na yeba te na butu ngo balabaka siko 22h30. Ezala mingi minuit, voilà, ezala mingi minuit. Ezala mingi na minuit. Pena minuit, ba misa ezana ofungo nanu. Na kondima ba n'importe quoi wana te. Na ondima pete ke voiture wana ebon wana ka cercle, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Donc mutu nzamba pesi capacité wana a observer ndeke, a étudier ba muscle na ye na mapapu na ye étudier yango e mutu asali avion. Asali avion oyo zako pumbwe na ko accepter wana. Te bango baka ozana poto, ovanda na France, ovanda na Belgique, tata mwasi na bino, ovanda na village a pumbwe, aina poto
na butu aye koloka yo aye bwakela yo mbasu kasi bien bapumbwe kasi bakende na chambre ya kanambe kome kagame bakanga ye kingo donc naodima biloko wana te bien de bandoki nyonso ya Congo oyo baza na mapapu oyo epumbwaka oyo mpenza na osenga mpenza do nazosenga mpenza bandoki nyonso ya Congo bosangana bo toza agressé notre pays le Congo eza agressé soi-disant eza agressé bosangana bokendo kanga Kagame wana kingo bokangi ye bofini ye kingo oyo pe bwa mbasu ba expert na mbasu bakende pe ko bwakela en particulier Kagame mbasu parce que ce que azuna mbasu guerre pe kosila peut-être donc voilà. Donc andima ke Nzambe asali loi de nature jamais nzete ya manga ebotaka avocat ekotikala kosalama te ata mutu asali ba incantation abaluki liboso nzete sans bilamba ekotikala kosalama te. Donc Dieu offre le pardon à toute personne librement et la joie éternelle na ba oyo bakosala confiance à son fils. Ok, moi j'ai fait confiance à Dieu. Au beau Pierre confiance na Yesu. Ça les a. C'est à son fils. Il y a un verset, Romains chapitre 3, verset 30, le dit Dieu justifiera les circoncis et puis par la foi et les incirconcis par la foi. Tala. Parenthèse, on a fumé awa ya bandok parce que nous ne croyons pas à ces choses. Nous croyons que si Dieu voudrait bien que Bitumba na Congo et si là d'une manière ou d'une autre, ça peut sous parce qu'il y a des pertes de vies humaines, ils allaient s'engoter. Dieu est capable d'amener une solution au cause à la copie ça yenkembo. Donc autre zolo awa ba superstition oyo ba tout surtout biso ba africain tondima wana tondima ke o bandoki ya famille tondima ba bloka yo na ndenge ni tondima kama kambo oyo maladie, maladie héréditaire, maladie familiale, les blocages des familles, des blocages naboye, superstition. Une fois en Christ, on est libre de toutes sortes de superstitions. Juste une parenthèse. Ils qui challenge ou encore moquerie peut-être. Naba oyo, ba mikumusaka na bakindoki tomonango bosango bosa bosa tomona makaka mpenda kufi azaki envoûté alamuki te po babomiye na bandoki ya Congo tozo souhaiter ta kufa tozo souhaiter connaître te tomona penda mbasu na lokolo ya Kagame ce qui ezalaka ponga lobi eza n'importe quoi so bomoni ke bino ba mbasu ser nyonso ya Congo on a pas na poto partout dans le monde bobi ke te Henri ezalaka penda ça va tous un ennemi lelo soit disant na biso pays na biso le Rwanda ils ont agressé biso ils ont un dirigeant qu'on appelle Kagame déjà notre président a ça qui défie et libérer des gens pour combattre nini wana progresser na to progresser na biblique botin de la embas et surtout na banda président et puis au rendre grand service c'est à c'est pas makasi quoi ou alors botin pamba wana. Donc je disais ici l'unicité de Dieu est là ici que il n'y a pas de façon, il y a juste une seule façon pour les salir. Les salir à aucun autre nom, notre bango liboso ndenge na Congo atinde lenga vidéo moko concernant une prédication comme pas les prédicateurs ko expliquer les mots aucun. Nul ne vient au Père que par moi. Chemin zaka moko. Alors je suis le chemin, le but est que je suis un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a un des chemins. Il n'y a pas d'autre moyen, chérie. Il n'y en a pas d'autre moyen. L'Éternel, un non, la verset 33, tout le monde. Donc, ils ont de tous les côtés, que c'est au moyen de la foi. C'est-à-dire que les Abraham, les David, les Joseph, tous avaient la foi à celui-là qui devait venir. Et nous avons la foi à celui-là qui était déjà venu. Il y a un de Christ. Il justifiera les circoncis par la foi, les incirconcis au moyen de la foi aussi. Et par toutes les religions, ils ont transcendé la culture nyonso. La religion nyonso ya mokili. Ils ont un principe wanate.
ezaki faut ça la boye, faut ça la boye, faut ça sous boye, faut kende boye, faut okoma na ba rituel moko be faut salaka. Mais en Christ, yende asali nyonso pour que tondima mai pa nzambe. Et ça on dit it is too good to be true. C'est trop bon pour être la vraie quoi. Mais c'est ça vrai. C'est ça vrai. C'est par la foi et par la foi seulement. Donc en Jésus-Christ, ndé tozwi bonsomi. Continuons à acheter. What is ma parenthèse qui Donc évangile ya Yesu Masia eye pe lobi la justification. Donc vous allez en règle avec Dieu, c'est fait par la foi, non par les œuvres. To betara sete po bato balingi koloba mingi bolamu na yo e ko bikisa yo. Non, l'unicité de Dieu a expliqué que salut est en dehors des œuvres ya biso bato. Non. Par les œuvres ya Christ de toza justifié. Je remets toi le bien. Yeah. Par les œuvres de la loi, aucune chair ni le chair mutote a la justifier. Donc voilà mon ayo et biki ça c'est bien kabaka papa ça malamu ko kabaka. Mais yebake comme me la ngonza mbete pour être justifié. Les arrêter. Continue. Donc siko koza na ba certain avantage ethnique to religieux eza ko prouver saluté. Kobota malanda kuya ba chrétien eza ko prouver te le salut. Faut connaître nzambe combien de désirs na zana soki na zana capacité ya ko bikisa bana nanga na salango. Mais nzambe yende mutu aleki na bolingo yende bikisa. Kobota même na kati ya Israël. Lelo. Ils ont sauvé ote. Non. Non. Continue. Et sauver ote. Donc nzambe azana besoin mutu ayeba ye individuellement. Oki ko za la sauver te posa un avantage que bota bina ndaku ya pasteur. Toza mwasi ya pasteur. Toza mwana to neveu ya pasteur. Non. Donc l'unicité de Dieu signifie qu'il y a qu'un seul chemin de salut pour tous. Et parce que nzambe toza kolobela aza unique, aza le grand Dieu souverain et autosuffisant qui ne peut pas être manipulé, mais attendu sa mina grâce. Okay. Et la seule voie du salut est par la grâce et au moyen de la foi en Jésus-Christ seul. N'est-ce pas, livre Éphésiens et l'obique, c'est par la foi, c'est par la grâce. C'est passage préféré na biso. OK? Éphésiens 2, 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, car c'est le don de Dieu. Amen. Voilà. Donc, puisque Nzambi aza moko, il justifie le juif et le gentil de la même manière et non de deux manières. Non, ils ont de deux manières différentes. Manière moko. Encore Nzambi aza unique et ne change pas. Nzela ya sali eza moko na Ancien Testament puis na Nouveau Testament. Par la foi seule en Jésus-Christ seul. Eza moko nzambe ki ozala te na nzela ka na Ancien Testament nzela musu asali ezali o na Nouveau Testament nzela ya sali ezali o Ancien Testament mutu moko ta kozala sauver kaka na Nouveau Testament non nzambe aza la Bible ezoba na biso Abel apesaki offrande na ye na foi parce que sans la foi eza impossible à plaire à Dieu. Donc, il justifie les circoncis, autres ko benga ba juif par la foi et les circoncis, autres ko benga biso ba gentil pe par la foi. Yeah. Dans le Nouveau Testament, là, ils ont affirmé en tout ça comme état non. Tout ça temps. 38 so far. Le Nouveau Testament ils ont continué à affirmer le moko ya Nzambe. Particulièrement, na enseignement ya Yesu, enseignement na Ye, puis enseignement ya ba apôtre. Na Marc 12, verset 29. Qu'est-ce qu'on a Marc 12? Tant na ba Nzambe. Vous le connaissez, mon cher. Marc 12, verset 29. Dans le Nouveau Testament. Jésus répondit, voici les premiers. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Eza maloba ya mutute, maloba ya Christ. Yende ka akosate.
Donc so zana ba skiver e bandenge belé. Premier te. Ye akosa te. Nyonso ebima na monoko na ye ezalaki vrai. Maintenant ye alobi écoutez Israël azali ko quote ni ba asa citation azongi na livre de Deutéronome azokende kuna na Deutéronome 6 verset 4. Parce que la Bible interprète la Bible te lo bango toujours ko ete awa ono papa mais mon makamusu za spirituel papa ça ma spiritualité. La Bible interprète la Bible. Quand tu fais une déclaration c'est biblique. Prompte. Tout le monde a tout ça précis. Tout ça à la lettre, tout ça pour comparer les écritures. Toi, la lettre tu, tout ça bateke, tout ça pour comparer les écritures pour tout ça compréhension. Toi, y bazambe paix, l'intelligence na biso avec l'aide du Saint-Esprit. Ah, bah poser une question, à répondre bangona oh comment maki. Alors peut-être que non, nous comprenons ça spirituel, ngana perte ça qui boité. Alors le bango, Dieu se révèle dans sa parole. Bible bien. Na tomboli maloba na ngai. Du kolo même ya comprendre. Vous comprenez ça? Nzamba appelle ça valeur na maloba na ye. Et puis ndi mama déjà, tina yo boya on di matema maloba ndi mama déjà. Yango même Yesu azali kolobela maloba wana, appelle ses réponses na maloba wana. Donc, le Nouveau Testament, ils allaient pesa affirmation. Et puis, affirmation de Jésus-Christ, ils allaient souligner ça, ils allaient continuer dans la tradition monothéistique. Ils allaient mentionner dans l'Ancien Testament déjà. Donc, Jésus a fait affirmation dans le Nouveau Testament en affirmant ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Donc, Yesu yende incarnation, yende maloba. Dans ce livre de la loi, dans ce livre, il s'agit de moi. Mais à confirmer maloba oyo et comment makikala. Donc, le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. L'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament mais caché. Et c'est la contradiction. Donc, après, Paul a amplifié l'unicité de Dieu. Quand il écrit des lettres, il a amplifié yango. Il a amplifié. C'est dans 4 versets, pardon, 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4 à 6. 2 versets. 1 Corinthiens 8, chapitre 9. Chapitre 8, verset 4 à 6. 8, verset 8. Non, verset 4 à 6. Ok, on comprend, pardon. 1 Corinthiens chapitre 8. Verset 4. Verset 4, ok. 6. Ok, pour ceux qui regardent, pour ce qui est don de manger, pour ce qui est don de manger des viandes. Pour ce qui est donc de manger des viandes. Sorry, merci. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Vous comprenez? Yeah. De temps on sacrifie ça aux idoles. Et ça, le kuta. Parce que on somba musuni par exemple la bino musuni wana ba sacrifier que on a idole ça ne va pas anoli en wote pour ba sacrifier habiter idole les arabes lo ba banzambe na bazarate izakate. Donc ceux qui ont dit ba idole wana yeba ke ba idole wana ça ba imagination. Et zalaka te mais ce qu'on confirmer qu'on continue ko linga ko ndima kango wana ozo confirmer ka condamnation na yo poni. Parce que Dieu est un. Il y a un seul Dieu. Parce que awazolo ba la sens que awazolo be la ba chrétien. Vous comprenez ba chrétien be la ken kusumba musuna zo banga. Azo mwaki na usumuka devant ça ba bi non, ba to wana bazo croire que ba to bazo ko sacrifier ba idole, bazo croire que ba idole baza réel, mais pour la bino boyebi ke ba nyama wana bozo ke kosomba viande na bozo ke somba nzambe ne mutasala kiango. Et il y a qu'un seul Dieu dans boliango. On continue. Continue. Kena 5 le 6. Car car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans les ciels, soit sur la terre, comme il existait réellement plusieurs dieux. On dirait ça rebelle.
Même le langage a utilisé dans le livre de Galates. Abi, si jamais vous prêchez un autre évangile, comme s'il y avait un autre évangile. Le langage encore. Exact. Il n'y a pas d'autre évangile. Voilà, c'est ça. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Parce qu'en lui, nous vivons, nous bougeons et nous avons notre existence. Amen. Côté monsieur nangote. Donc tout le monde n'a pas de place à amplifier en gros. Te aussi qu'on na 6K ici que nango wana. Zapa ici que nango wana. Continue nango de sous te penza wana ça va déjà cher. Donc affirmation wana. Et puis affirmation ouais. Yesu na azo souligner continuité nango et puis na la tradition na tradition monothéistique il y a ancien testament apôtre Paul a confirmé ngo na ba épître o azo comment que confirmer que Dieu est un azima solo o na mutune kate non azongi il fait référence na o Yesu alobaki na o pe Moïse akomaki qui était inspiré. Donc, non, c'est spirituel. Mais comme ça, on comprend dans votre papa, c'est écrit. C'est écrit. Oh, voilà, oh non, mais c'est spirituel. Et la spiritualité, c'est écrit. Yango molanga sama fait. Ngala kamwaka, Congolais za muto za chrétien. Azo banga ba pesa mwa ne mikindo kina mikate. Lia mikate ponzambe ne mtasala kiango. Rendez grâce. Maman la mimi eza maso. Dans la croyante ba nanga to pesa mikate partout ba ke. Eza masolo. Donc mtala mikate na ndako na ye. Azui apesi mwana moko boye ba yalango après na butu ba yako bimisa ye soki bali bazui molimo na ye abimi. Ezala raté, za ba histoire ba Nigeria, eza ba superstition, cela n'existe pas. Donc eza ba makambo mususu mais eza masolongo itambola mususu za rachiri nanu kutabota nanu te omwana ba bebe sena libumu ezala raté niveau nini ou bien mwana moto a Congo wana moni ko banga superstition eza dangereux na moto a Congo wana mwana muke bebe bozola te chapeau obako ezala raté mwana zo stoka bolongole chapeau la botika nini mutu na yezwa mupepe bola te bagante ote barolia tonf mais pour non faut ça la mise sur 4 ezako banga faut ça la mise sur 4 de mise sur zo monde banga ezate na mot parfait na mutu na mise sur 4 moko awa to le ba répéter mise sur 4 ngo et ya ba n'importe quoi tout ce qui makambo ndona revenons à Christ to y pas naïe. Abi, c'est comme s'il y avait beaucoup de dieux, beaucoup de seigneurs. Bazate, un seul seigneur. Il y a un seul Dieu et puis il y a un seul médiateur. Un seul Dieu. S'il y avait beaucoup de dieux, il y aura eu beaucoup de médiateurs. Évidemment, il y a beaucoup de médiateurs. Nabato, basala bon na superstition. Babenga ramutumo boyo Moïse intel, au sauveur intel, il y a n'importe quoi. Mais pour nous, nous savons qu'il y a quoi? Il y a un seul Dieu. Dieu est un seul médiateur. Le bien le Père, et pas na yende nyonso, ils prennent l'existence nango, et puis en lui nous existons aussi. Pour ça, le contraste entre un seul et vrai Dieu et beaucoup de faux dieux. Ou encore de non-existants, aucun, mon raison. Déjà, dans le côté, soit un, soit 0, mais 0, pas de 0 belé. 0. Et intimidé dans le côté, c'est 0. C'est 0 caca. C'est 0. 0,000000000 kilo. Et ça va mourir par rapport à 1 kilo. 1 kilo, les gars. Et des faux dieux. Donc, Paul a dit que ça a renforcé exclusivité Yanzambi Oyoba chrétien. Continue à acheter. C'est quoi? L'unicité de Dieu exige qu'il n'y ait qu'une seule essence divine. Ok?
Et ça, quand on a un seul être qui puisse à juste titre être appelé Dieu. Mon cas. Donc l'unicité de Dieu décrit davantage sa plénitude, sa perfection et son unité. Amen. Il est un par essence. Okay. Donc tokoki te ko décomposer nzambe, tokoki peut ko manipuler nzambe. Donc l'essence divine est une unité parfaite. Amen. Il n'y a pas de parties différentes de Dieu. Dieu est tout entier Dieu. Donc nzambe azali tout entier. OK? Dieu. Suffisant. Donc l'unicité en nzambe signifie qu'il ne peut pas être ajouté ou multiplier. Non. Personne ne peut devenir Dieu. Non. Vous ne pouvez pas faire de quelqu'un qui n'est pas Dieu un Dieu. Salanga ina koma nzambe. Bandeko. Nakoyemba na ngai ina koma nzambe o. Ozo raisonner niveau ya ignorance wana. Akebeta Moïse akoma kinzambe o donc okoma nzambe posani. Po okuma nzambe siko po sa nini okuma nzambe siko po sa nini. OK, là continue ça va pour exact. Donc parce que nzambe aza infini, OK? Nzambe aza infini. Donc là on a nzambe aza infini pe aza éternel. Donc mutu moko te akoki kozwa des choses créées et à zapper en d'une manière ou d'une autre pour les rendre incréés et le contraire. Mutu moko te. Donc ça dit quoi? Aussi Beni ina ça va vanter lango. Oh, j'appelle à l'existence. Non. Ça n'existe pas. À cause ça batu pendant 40 ans mutu moko te akoki osala ngo na ba déclaration na biso tokoki kosala te tokoki ko zapper te na baloba na biso d'une manière ou d'une autre pour la ko rendre eloko eza créé incréé et le contraire ou bien créé incréé. On ne peut pas le faire. C'est des voleurs, c'est des charlatans. Ils se sont enrichis au détriment de Kosaka Batu. Donc, ange, baza plus élevé que nous. Henri, pardon, tant qu'il a vu son livre, il y a Psaume 8, verset 4. Ok. Psaume chapitre 8, verset 4. Verset mon gars. Qu'est-ce que l'homme? Que tu te souviennes de lui et les fils de l'homme pour que tu les visites. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Et aux anges, tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Okay, les hommes. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Amen. Donc malgré baza élevé que nous, même l'ange le plus élevé, le plus brillant, tout qui même dans Lucifer. Lucifer azalaki le plus brillant. Azalaki astre brillant, fils de l'aurore. On a bien la pensée de la Bible. Donc azalaki couvert de toutes les pierres précieuses. Bible na biso. Donc nzamba lobaki na yeke tout temps ngo nango. Nzamba lobaki na ye na bongisa ki ngo yeah. OK. Toi tu étais la forme accomplie de la perfection. Plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais un chérubin ouin qui couvrait et je t'avais établi tel. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais parmi les pierres de feu ou encore les pierres étincelantes de matière précieuse. Ainsi, Dieu donc malgré azalaki puissant, azalaki beau, chérubin, il ne pouvait pas et il ne peut jamais être Dieu. Non. Donc Lucifer, le diable et Satan, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont la Kingabwa, ceux qui limitaient, ceux qui limitaient. Ceux qui sont na Kingabwa, ok, ou bien na limité, auzalate. Aze sika moko aki ozate partout na même moment omniprésent ba démon baze belé baza partout ozo comprendre le diable ozara sika moko ainsi Dieu est un et ne peut pas être divisé
toki ko diviser nzambe te. Nzambe aza le plus élevé, digne et à révérence. Même Bible dans Ecclésiaste chapitre 5, il dit marchez prudemment quand vous allez à la maison de Dieu. Ne soyez pas pressés avec votre bouche. Dieu est au ciel, vous sur la terre. Que votre parole soit peu nombreuse. Yeba ke nzambe aza na likolo biso toza na se. Et ce qui toke na livre ya na Romains chapitre 11, apôtre Paul azalaki na une haute opinion de Dieu. De lui par lui, aloba kiango. Donc l'unicité de l'essence ne signifie pas l'unicité de la personne, c'est faux. Donc doctrine, il y a l'unicité de Dieu, et ça n'a pas profonde implication théologique. Et ça pour établir la base de la compréhension chrétienne, il y a nature, il y a ensemble, comme singulier et indivisible. Voilà. Voilà. On ne peut pas diviser Dieu. Non, on ne peut pas multiplier Dieu. Ok? Donc, unicité oyo, ezate kaka numérique, mais aussi, aussi qualitative. Donc, eza ko indiquer l'unicité na incomparabilité ya nzambe. Donc comparabilité. C'est incomparable. Oko bate Yesu aza le premier number one, aza le seul. Aza le premier, aza le seul. Donc l'unicité ya nzambe eza ko servir également de fondement à la doctrine de la Trinité. Eza ko sala yango na ko affirmer des personnes distinctes du Père, du Fils, trois différentes personnes et distinctes. Du Saint-Esprit. Trois différentes personnes distinctes. Et donc, ils ont soutenir que ces trois personnes sont en essence et en être. Non, continue one more. Please continue. Comme ça, ce qui est prochainement, ce qui est au salaire au lobby mouké. Expliquer belé. Nous adorons un Dieu, un seul Dieu. Na ba essence nyonso mais moko l'unicité de Dieu chérie et ça dit qu'on fait appel à tous les croyants à une vie de dévotion. Quand je parle de dévotion comme pesa exclusivement na ko adorer ce Dieu là moko wanaka continuellement et puis si tu veux quotidiennement. Si tu veux pas, il faut ça la quotidiennement, mais à chaque jour. Voilà, dans le sens où continuellement et puis quotidiennement. Daily. Donc, ndengwana, et ça l'appelle na yango. Donc, vous avez été chrétien, mais autant la Bible na janvier, si au fond sous na mars, ou bien au fond on a lundi, au fond sous dimanche ta batang na église. Tanga Bible te. Okinara ki ana yokaramate ya wana yokaramate. Ko biso te sans tanga Bible. Eza mawa mingi. Donc ezali l'unicité à Christ ezali ya nzambe. Ezali ko sala challenge de ba forme nyonso ya idolâtrie. Change la kisi na chef point bomeka. Ndeto lobaki ouais. Bandoki nyonso ya Congo toche foin botindela Kagame mbasu to wala ja pese na pese akoma ko kwanza tout le temps asa même kimia yako salaba armene bo mekate bo loba toche foin ndenga pa atrebi awa l'unicité de Dieu et che foin to ça la challenge na ba forme nyonso ya idolâtrie. Vous comprenez? Tout confirmer que Nzamba Zamoko, les seuls, l'objet même de notre foi. Et puis tu repères ça, en allegiance. C'est-à-dire que Nazali offrir tous les respects. Na komi pesa, komi bonza. Voilà, lingala ngo balabandengwana. Na yekaka. Vous comprenez? Donc ce fait na la tandaye. Ngata onga kai pana ye na ye kaka na mitiki. Japan. Toka ta penda pété, ça peut bien péter que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais à to zo lobla na mi pesi na ye. Par sa grâce na landa. Siko dévotion oyo, comme pesa oyo d'une manière singulier
ils allaient refléter ou encore exposer notre amour pour Dieu avec un seul cœur ou encore avec toute mon âme, toute ma pensée. Il y a même un premier commandement, non? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme. Donc, ils ont besoin comprendre combien nous sommes incapables de le faire. Et la seule façon de faire en Christ. Mutu moko te alingaka nzambe de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et toutes ses pensées, azate. Christ le seul a fait ça. Et maintenant, biso, pour te plaire, il faut tout ça la foi, na celui-là qui avait accompli toutes ces choses, n'est pas na yende. Na ye kaka, ou peut si amour no nyonso kuna. Et puis même mariage ça rappelle image yango hein, na mariage. Ça image yango. Mwasi moko ye bozaka na ye ya ye yo wana mwasi na yunde ye wana. Bango nyonso ya mokili wi baza ya milai, ya mikuse, ya pembe, ya mwindu, ya badivandu. Bon, namba si sur divandu un problème sous. Na teni divandu la kisi. Donc baza basi kaka, mais baza ya yote. Donc je donne tout ce que j'ai na moi si o nzamba pesinga. Fidélité wana. Vous comprenez? Donc, elle est exclusive. Exclusive. Et kabwanité. Et kabwanité. Il y a un temps où mi balé, parce que comme moko no. Comme moko. So lingi penza o tukusana o tukusana o penza Henri. Ah, banda o tukusana Andrea. Non, faut penza o bonga makwa. Ils ont malamté. Vous comprenez? Ils ont bien été. Donc, de comprendre ce que maintenant c'est quoi l'application de ces choses? De comprendre l'unicité de Dieu, c'est-à-dire qu'on est impliqué pratique dans notre vie, dans la vie des croyants. Parce que qu'est-ce qu'il voit de toi? Est-ce que mon Christ non? Na répété que osaka nyonso na mutindo wana sasa ipi olemba koseka blague sila non okosa blague okosa na maninga na yo ezala kape non. J'ai un ami na salle de coiffure na katanga suki to sekaka na ye to seki ya sapato ya kala elamba o ya sika pantalon wana ya kala boseki te leki mais nazo yeba qui je suis na koza emporter te makambo e pia nzambe lokumu te na lingite ko représenter nzambe mabe na ndenge te hypocrisie bien sûr. Donc et mebiso oyeba comment ko approcher nzambe par la prière. Ko adorer ye na ndenge ye nzambe alingi adorer ye na bashindala baloko yango te ezaka te parler en langue wana déjà premièrement to sala émission na solo kotala itibi longo parler en langue by Henri Konde au mona ngo eza wana nzambe alingi to approcher na ndenge ye alingi to approcher en Christ en vérité et en esprit, ce qui veut dire partout mais en Christ. Nzela mususu te po yende vérité yende chemin yende la vie yende en Christ nde. Et maintenant, il faut tous les jours qu'on reconnaître unique autorité et souveraineté na yé. Donc, nazo blâmer muninga te na yebi kenzambe souveraineté na o lingi za la modèle oyo. Souveraineté na o lingi za la boye. Merci pour lingi za la modèle oyo. Sunganga na mirmirete na oyo komelinga iboye. Sunganga na pesa yo lokumu. Donc na zateke oyo satana. Oh, mulimo oh côté maman, côté papa, côté soki ndeni yanza muke na gauche, na droite, esprit soki na est, na ouest, na nord, na sud, et comme n'importe quoi. Nous comprenons que ce qui est mabe, Nzamba permettre. Ce qui paye bien. Alors peut-être que moi je travaille dire te Nzamba ndé a permettre ça le modèle wana. À lui soit la gloire. Et puis l'unicité de Dieu est engendrer en nous l'essence de l'unité parmi les croyants. Naïeba ke Andrea o azaka ouais c'est vrai ça moi c'est nangai mais c'est ma sœur en Christ. Nzambe onga zondimela yango nzamba zondimela ça fait de nous de ce que observer celui-là qui nous a sauvés. Donc, il y a surtout que il y a l'unité dans la Trinité. Oui, c'est plutôt un biso uni. Mais aucune église ah mbadinga fanda nanga te nga mbamo yisli mamu akena ye
nga fanda te na problème te autant na église obi nga problème te o mutu na question te eza penza église o mutu na question te que c'est wana tonga danger nde komi mabe tous a pris dans nango l'unicité de Dieu ezali peut ko impliquer relation na biso dans le baki avec l'un à l'autre de vivre na harmonie na paix dans le corps du Christ. Là, je ne parle pas seulement de l'église locale. Je parle des chrétiens qui sont au Japon, des chrétiens qui sont en Allemagne, des chrétiens qui sont au Congo. Je parle des chrétiens. Mingi eza dans l'église locale parce que boza ko bo pasara ta mingi ensemble. Beaucoup tanara bo se rassemble ensemble. Mingi eza mais la comprendre ce qui ngai ndeti ser na biso ake na Corée du Sud, zo reprendre et azako fellowship. Oui, azali ko sala bazali ko s'assemble, azali ko kende ko go ko bomba ko bondela. Azako sambe akutena ba chrétien ya koto wana et baza unis dans le Seigneur. Bazo vivre ensemble dans l'unité. Même Dieu, même Seigneur. Dans la conclusion, l'unicité de Dieu, chérie, ezali centre, c'est un aspect central. Ils ont définir même la théologie chrétienne. Ils ont définir même na lingala moboko. Racine. Doctrine. Route. Racine, hein? Doctrine ils ont enraciné donc vandi na misisa donc ça ba ezali narratif ou encore ezali une vérité. Tout dans votre narratif. C'est une vérité biblique, essentielle. Parce que ratango ma mingi, on peut adorer n'importe quoi. Et puis pour te comprendre la nature de Dieu, et puis tout ça l'appelle na exclusive, je pèse bien mes mots, exclusive adoration et puis dévotion ensemble. Donc, Nzambango, au bon de la na voiture, na toilette, na avion, na douche, na baninga, ozolala, otamboli, okei, ozongi, okoyo ko approcher nzambe wana nyonso. Mais dans nzambe ya imagination na yote. Et la meilleure façon ya ko approcher c'est par sa parole révélée. Les gens doivent arrêter de prier. Les gens doivent arrêter de prier d'abord. Mais les gens doivent lire. Lire. Tanga yango mingi. Nde enfin oko prier mingi. C'est pour nous avons de soi-disant bakambi qui sont ignorants quoi. Nde comme dangereux. To tanga mingi. Dans le but que tout se fie na matanga kaka. Mais to tanga est important. Il faut que se fier na autant à écriture. Non, na le but que se fier. Mais la église était que tu que une église était na le but que faut l'apprécier. To tanga malwa nzambe. Yango nde nzambe alingi to yeba. Okoyeba ete ne ba masolo. Oh mutu boye ça mutu boye elukuta. Mais ce que autant maloba nzambe ndo lobito se fier te mais faut tout se fier parce que autant maloba nzambe donc on a na discernement to ba na n'importe quoi parce que nga suna ki quelque part na yoki lo moro boy di kati na nga mo lo moro maloba na yoki apenda bien te non nga na examinango tu as raison peut-être na bimsengo penda bien te to se fier non c'est-à-dire que to faire confiance na la parole révélée nde yango nde etelemisa ke te oskit vraiment ezuite mutu boya mutu mabisa ngai adini ya bala asakisa mutu mobe lukuta tu comprends mais ça de plus autant maloba nzambe c'est que ok quelque part au moins liba otia maloba nzambe et ça la yo joie pour ebi que ça pur maloba ça pur et ça te ko départ de la sentiment ya moto ça pur mama solo te et ça le sent faut to kata ça to kati awa vraiment nzamba zo lokumu to zui inerdis. Si Dieu permet de continuer à mais de continuer de jamais belé c'est la to silisi na si eza bela on va mettre silisi na l'unicité lelo et ce qui va permettre to le sur l'amour dans l'unité to kati wa OK mais ça va unité ça va l'unicité non to za ko ça exclusivement to za ba sur l'unicité kaka OK to bon merci mokonzi pour maloba na yo o permettre ete ama ilobama sunga biso dans notre imperfection mais malobana yo ozali parfait ilobama
merci mokonzi parce que pas nyonso epimete kende kweya tika te butamilona mpona gloire ya yo na kombo na masiya yesu tobondeli amen. Amen. Bye Yeah. bye. Bye bye. Bye bye. Vous avez une raison, ça a l'inicité.